Mbote pe boye bolamu na télévision na bino HD la Congolaise TV. Bolandi bolamu ya émission na bino popola nde balba ka to popola. Boye bolamu bino ba bolula émission oyo bino ba préférer ka tolo ba vérité hein na kata Kinshasa ndenge zali. Là je vois ma patronne hein la grande dame Espérance Bongo. Fille moko bien, sœur moko bien. Zalaka yo ero na ebita musoza ya kolala na niveau États-Unis ta musope sur la muki soki toza midi c'est que da 6h na pesi yo mbote siko zali et pourquoi pas toi Bendo Mpungu Mpiranson na pesi yo mbote sika yo zali na France kuna na Marseille na pesi yo mbote zalaka yo po yo za sponsor ya émission oyo pourquoi pas mon vieux Dej d'Eric Amane motema Marikla Yanganda mon vieux Dej d'Eric Amane motema Marikla Yanganda papa na Britini na pesi yo mbote tika te ozalaka yo mbote na bino balandi ya émission popola lelo tolingaki toloba mwa mingi tomeka sikoloba mwa moke na makambo ezoleka na mboka na biso nakolinga kosignaler na bandeko na ngai balingaka ba réseaux sociaux mingi bao bazokolanda ngai na Instagram bao bazolanda ngai na TikTok pe na ba réseau mususu ke soki bolingi bolandaka intégralité ya émission faut beaucoup ta partie à YouTube bomona na bande hein na c'est bande de l'écran wana ou bien likolomo ba komi HD la Congolaise TV émission popola kuna ne beaucoup to ba émission ebele musisi na sala kala o ezali o ko meka pe ko sala ke ezongi sabino na civisme donc TikTok na pesa kabino mwanda mundambu mais intégralité émission mobimba ezalaka na chaîne HD la Congolaise TV. Lelo na ki koloba likambo etali développement ya mboka oyo Congo. Tala ne ba ko bomela biso développement. Ba politicien iloba nango papa na biso Molière. Ba politicien ba ko bomela biso développement mboka. Mboka ezala kokufa. Mutuna moko na kotuna ezali te ba meka ko yanolanga muke tango yo okena village na bino kamati bata village nyonso pesi bango ba matricule po banani batika la kosala musala na village parce que tout le monde est devenu fonctionnaire de l'état na lobela yo mutola nanga tango longwe ozwi mboka na yo mobimba opesi bango matricule à l'état bakie kufana na ba bureau bakosala musala à l'état po nani a péché pona ni asala bilanga tala sika to komi développement mboka ngo tokena ngwa donc komi kaka soki boye kaka na gouvernement oya kamati soki 100 000 matricule apesi bande ko naye en tout cas, je parle beaucoup mingi za pona bande ko na biso bazali na Grand Équateur, précisément na Équateur, o etikala Équateur. Ezana moko somi mwana mboka azalaka mokonzi. Akamati matricule apesi na bandeko. Tango na sokolo baboyana ndeko moko auti kuna. Auti na mboka na bango abina kino kotana mboka na biso. Mais ya kuti de bandal. Mutu nyoso koma mutaleta mutu akito bilanga sate nana ko telo bilanga nana ke no péché mutu nyoso koma na koma mutaleta nazana matricule ndeko est-ce que pensa qu'il le kodo sala to susu no ezala yika poso ko keiba voter na bandeko na yo est-ce que vous avez pensé à ça donc moko ngo bebi na nga oya yi azu matricule a pesi bandeko na ye oya azu matricule a pesi bandeko na ye oya yi azu matricule a pesi bandeko na ye Oh, merci à toi, son excellence Jean-Lucien Boussa. Par ta sagesse, on a le moko loba. Donc on le bande ko na yo lobi. Ce qui bino nyoso na pesi bino misala o bolingi siko ya l'état. Bon banane ba kozala ba réserve po nanga na makambo mosusu. Salut à toi. Iso luka bato abwanya bato mayele wana bazala. Et ça, quand tu es comme ministre, tu es comme mandataire, comme il y a l'État quelque part, au Kamatabande Kounonyo Sotia.
bongo likambo mosusu ke yesima banani bakokende kosala so kamati bango nyonso kotisi bango. Tu n'as pas pensé na développement ya mboka nani akosala bilanga po bato balia nani akokende koloba kopêcher na français nde balobaka okamati bato nyonso opesi bango matricule. Oh, on est où là? On est où là? Ba politicien, politique ya passi. Bino ya bo bomba Congo. Total bino. Jeunesse, voilà pourquoi je vous dis, bo fungola misu. Bo fungola misu jeunesse. Eza passi na biloko boy. Ils en ont battu, ils ont été dans le bureau. Ils en ont battu, ils ont fait ça. Ils ont laissé ça, ils ont battu dans le bureau. Ils ont battu dans le bureau. Ils ont battu dans le bureau. Moi, le contrôle. Sur le contrôle de Balobak. Moi, bongo. Mais ceux qui ont battu dans le bureau, nani a salé la nani. Nani a salé la nani. Voilà jeunesse. Et si on a un bangwana, moka ils sont sous na développement té. Pour toi côté la minerai, toi côté la pouvoir. Toi je vais bakola qui ça batoninga ko sala bilanga té. Et ça n'a pas été mêlé dans le Congo. Il y a la politique. Mais ceux qui ont pour l'État de fils en banque, la banque est sur le banque, est-ce que l'État est la Licambo? Comment les Congolais sont dans la banque pour ça la faire? Mais quand un étranger arrive, c'est un peu payé. Est-ce que vous comprenez les Cambouana? L'État, t'allez là dans le bus de Licambo. Moi, dans Mboka, dans un souci à l'objet, une politique est l'ingalité. Ngai na koboko la biboele ngai na kosala bilanga ngai na koloba mbisi bapesa ngai mbongo ya nyongo pona yeba ko développer musala nazo kosala pona lesa baba doke na bureau bozo ko pimina bango ko défisa mbongo na ba banque oyo za na Congo. Mais quand un Chinois arrive, quand un Indien arrive, un Libanais arrive, bato pesa mbongo facilement. Ça signifie quoi? Ça signifie quoi ça? Toi, tu as jeune belé, tu as une agronomie. Tu as posé ça dans mais mbongo bazo ko zoate. Nyongo nini ba koko bango ba sala po biso to futango. Nyongo nini o ba koko na biso ba sala. Ke biso to defragate ba ko defisa so mbongo te na ba banque zo boya ko defisa so mbongo. Na so la publicité na ngote mais photo loba. To na banque kaka moko yo ko defisa ba tumbongo et ça la ka en finka. Botika to c'est la finka publicité. Finka so partenaire na yo qui a déficit mbongo. So abi ko sala ka mbongo, sala ka bilanga ya mo na déficit. Mais l'état, ba banque mususu na ba ko defisa to mbongo te pona nini? Muta kote si projet na ye, na zana mo ba hectare nanga, na somba ta tracteur, na somba ba pa, na somba boy, na zo ko luka mbongo ko defa, sima na ko zongisa. Ba zo ko defisa te pourquoi l'état fungola na mission na Cameroun na ba banque to zana ngo. Les autres sont en Chine, dans l'économie makasi. L'économie en Chine est où tu vas. Même les soldats qui se traînent là partout. Mais qui ne sont pas la bilanga. Soldats dans le Congo salaté. À côté de ça la bilanga. C'est comme ça la Chine. Chine, soldats de ça la bilanga na mundu kinaye. Pourquoi tu es tout là minérer? Pourquoi toujours on va minérer? Jeunesse, fungola miso. Kozela kaka to sala bureau. Ngai na kopesa ndakisa na ngai ba ninge bele ba yebi ngai ndenga na koli, nga na mona kanchachi. Na koli na kata kanchachi. Atako papa na biso bazaki ba garde corps à Mobutu. Mais moi, à partir des 4e des humanités, papa na nga tikinga.
Tu dois te débrouiller pour foutre ta classe. 4e des humanités. J'ai raté 2 fois. Examen d'état. Papa nanga kenda aluka penda esika bato basala kabilanga. Papa nanga sombelanga mabele. Apesa nga mbongo ya nyusu na kiko soma pona banda bilanga. Alobi okolo na bilanga. Ce qui moi quelque part, et ce qu'ils allaient au monde ko sala moi ilanga, o ko salisa yo po zo mbongo jeune. To kanga maboko te ba komisa biso ba umbute. Ce qui possibilité ya ko bokola ba nyama ezali bokola nyama. To kota na ba faire, to c'est la kaka biroté. To fona kana ba ko betanga masolo ba politique te ya lokuta ba to ko sabiso. To sone la ba politicien te ba ta lokuta, so ka si pouvoir na bosa ni biso. Biso to tambola pena ba politicien mususu to boma bangonga na biso ko zala na biso to yeba te. Nzoka soki ba pesi pouvoir ya pesi na ina bande ko na ye. Biso to ka sa parti politique na biso so ke loko te nzoka ba pesa ka biso. Mais par na ya pesa kango bande ko na ye. Apesa ka batu na ye azoko zwela ngombongo. Tala politique ya mboka. To kolobaka un jour politique wana. To otanga ka ba kombo. Ba politicien belé ba kufi na masumu. Po ba yeba kité banani ba onyokola. Na kota ya parti na biso tamba ko pesa. Ye alekisi yango na sima pesa yango bandeko na ye to baninga na ye moko ya fona na ndako azelaka o ye pourcentage yaka. Alors que bata politique ba parti na ye bazali. Itema mabe ba politicien. Tolingi ba politicien ya sika. Oyo bazoya na esprit ya kosalela mboka. Soki oyebi ke za politicien commerçant, tika kende kosala bilanga. Tika kende kosoma ba avion, soma ba ndako tonga sala nyonso. Tika la biso politique bato balingi kosala politique. Botiki la biso politique. Lokola Congo boyebi ke politique e koma nango esika ya COP. Alors Moutounye Sagou Mouyaka wana. Si aujourd'hui vraiment l'État congolais a lobby que professeur des universités, professeur à l'université, attend à 5 000 ou 7 000 $, et que député a 3 000 $, est-ce qu'on dit que professeur a oublié que la député? Pas comme il y a des sika mbongo ezali, et sika intérêt ezali. Bon pèse ma médecin salaire à kitoko. Bon pèse ma professeur salaire à kitoko. Bon pèse ma juge ou magistrat salaire à kitoko. Bon comment on a nakati ya ndako wana ya parler du peuple toko zo ba to qualité au balingi politique. Parce que ba professeur ba kimi ba yena ba na politique. Ba enseignant ba kimi ba yena politique. Ba binganga ba kimi ba yena politique. Ba sambisi Basambeleli, bangonyo sur la kimi, ba na politique, même l'église comme kimi na politique, tout ça bazola na mbongo. Un enseignant, peut-être de l'école primaire, au foot à 1 500 $, ou 2 000 $. À côté de la politique, un professeur de l'université, vous payez 5 000 $, 7 000 $. À côté de la politique, un magistrat, un juge, un avocat, alors un salaire n'est bien occupé ma politique. Fonctionnaire union so ça il a l'état. Attends un salaire n'est qui toka vivre en angwa foutre en ndako na tout ça bien. À côté ma politique. Et c'est là tout le monde a su que ma politicien c'est pas. Et prenez seulement que non, député national attend à 1 000 $, 1 500 $. Tout 2 000 $ seulement. Tout le monde a pas tout. Bah côté que la professeur. Bakotika la enseignant, bakotika la minganga. Pour éviter qu'on ait une collection ngonga pamba. Imaginez-vous.
tomika ko changer politique ya mboka mwa moke tokota na politique ya sika tolonga na politique ya lokuta bayela biso ngana lobaka yango vrai ata balobela biso bakosa biso mais ngana lobaka politique ya Mobutu na ebite ce que kozongaka parce que ngana lobaka politique ya solo na mboka na biso elegaki politique ya Mobutu. C'était pas n'importe qui venait ministre. C'était pas n'importe qui venait kozala commissaire d'état, soit commissaire du banay ko benga tangwana. S'il vous plaît. Beaucoup ko sala nyoso oboni ko sala. Boyiba mbongo ya mboka amdo boyiba. Mon soleil l'état boyiba ne boni ko yiba. Bo sakana na mboka ne boni ko sakana. Mais pourquoi occuper tes populations? Attends mon cœur à vivre malamu. Pourquoi pas? L'entreprise autour de la qui n'ont eu Taliban il y a tout ça. Nous-mêmes les Congolais, nous avons créé une entreprise. L'entreprise, monsieur Zali, tout beaucoup la banyama, tout ça la bilanga. Nous aussi c'est les classes universitaires. Un universitaire et le ça les athées. Oui, en attendant le Musala, tala Musala à l'état yango yo kende na ton bilanga, kende ton élevage, ton place siboye pendant que vous le Musala. Et ce salaire qui toko pesa kuna. A kende ko zelani na ba bureau. Tout la politique est chaînité. Bureau c'est rien à Chine. Développement en Chine. Économie en Chine. Et maintenant bilanga na élevage. Le loto comme on a Chine a tongi appartement moko ya munene bazoko bokola ka bangulu. Combien de personnel bazakuna? Congo. Tous les cas minérité. Tout créer une entreprise. Gouvernement, s'il vous plaît, tout créer une entreprise. Yabilanga. Et ça la kaba kuluna te ba kende. Talandenge et bébé comme gars qui no faut ba kuluna ne ba sala kuna. Na muta na posa que ça ne bilanga zo ka sala. A mona question na ki no ba benga kuluna. Mais on peut faire ça beaucoup. Ma belé aux apolés les belé na mboka na biso. Même si Kinshasa. Ba jeune baza par-ci par là-bas comme il ba lotoko bani tout ça. Beaucoup ko joa bango en charge. Ba kene kolona milona ba kene ko bokola banyama. Engagez tous ces gens na bilanga, na milona, même na pêche. Ferme présidentielle. Et qu'on fonde un peu comme un mounene. Beaucoup de gens disent est-ce que tu as dit que tu as dit mon côté? Tu as dit que tu as dit mon côté. C'est le maloukou, on a fait ça, on a mounene, on a fait ça, on a fait ça. On va commenter la maki. Ma soso to lia. Kalansele manai ko sala tomate yamanzanza. To yibi on ma to yibana mike. Est-ce que tu as ça langote et l'autre demande na ngwana ko sala bilanga ko boko la bibwele tu ko sala yango l'état boko tamula okene ko ba entreprise ya quelle entreprise tanga ba bureau to créer ba entreprise biso moko to créer ba entreprise o ko sala concurrence entre yango na yango. Bunagane ezali soki nini na benga nini nini babenga boulangerie nini est-ce que ba kuluna bakenda est-ce que ba kuluna bakenda kolona babenga nini soki bulu soki nini kuna bango ba osala côté mosusu pe kuna ton Équateur bo sel pe loko mosusu ndenge wana bo ça c'est concurrence banani oyo ba kosala ebele to kulia to kolemba nzela na ba village nzela ze susuti biloko zo ko pola parce que développement mboka ezala ka ba nzela. Bato kimi mboka bango nyonso baye na ville.
Pona ni banzele za kokufa. Mituko ke ne kosomba biloko bango ba sa lisusu. Bilanga ba kolona. Mbisi ba koloba. Bazo kosomba lisusu te. Alors mutu na posa ka vivre. Bandi ko kima ko ngola Kinshasa. Ba entreprise nyonso kufa. Oyo zalaka kuna. Ba izini nyonso zalaka na village. Et kufa nyonso. L'État. Oyo ko tala te. Na tanga ba Belge. Tanga mobutu ba entreprise oyo zalaka kufa nyonso. To meka ko zongisa. Na ndenge na biso. Toko ko sala yango te. Politique moto et ba tanga ba na mike parce que moi j'ai fait 5 ans au village aussi. Dans le Kinshasa, dans le village, il y a 5 ans. Tout le monde a Sibé Zahir à l'époque. Le magasin Sibé Zahir. Aucun magasin Sibé Zahir. On a posé un mungo, mungo, bakaye, abanezali, babik, 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 on va trouver dans chaque village. Est-ce que l'État va y faire le Guanati? L'État. Au fond, on a un village. Tout ce magasin kuna tala biso moko le tout ko rater lelo et comme inde ba indien ba komi ko kota ba village ko keno ko tila biso ba boutique mbongo biso to zwa ba pa yande ba komi ko zwa na menga ko la ko na mission ngena lo ba sima bozu bo tekina mabele banda ko Kinshasa ba indien ba komi ko so ba tik Kinshasa e ko ba indien ato ni ko tika ba pa ya ba soma mboka na tika ko soma Kinshasa e komi ya bango suka na ngo ko nini. Beaucoup de côté que les étrangers, les cimetières, est-ce que vous passez pas en ça, tout ça. Tout le bélango ciment. Lelo, nagi na posa pende ya koloba mingi. Kasi loko la moi, mongongo yango ils ont un problème. Ya au moins na continuer koloba ezalité. Mbote na bino ba ibanson, bo sepela ki kolanda émission oyo. Mbote na yo Maman Espérance Bongo, maman culturelle, maman créa chaîne Oyo pour nous la Moussabato. Pourquoi pas Mbotena Yo, Piranson, Bendom Pungu, mon vieux Dej Derrick Amane, na moi ciné Marie-Claire Yangana na Pessimino Mbote. Mon vieux Tony Banga, les princes, Joa Mbotena Ngai, mon vieux Innocent Machaka, na Pessimino Mbote, Mike Konzo. Na Pession Mbote. Mon vieux du sang. Zakari Minga Mangoto. Il y a na Pession Mbote. Zalaga yo. Impact Kitenge. Champion. Zalaga yo. Na madame na yo. Nadine Bibi Mangoto. Bo Zalaga bino. Mbote na ngana yo pe. Na ibo zotala po dosela. Mon ami de France, Bovik Fomba Kataï, Zalaga yo, Potiga Laga yo, Poto Zalaga nde to Zalaga. Mbote na ngana basio pe na balula émission o balandaka. Fadili Kasi, Anita Mangoto, José Mbogo, Charlène Mbadou, Hortense Nyembo, Tété américaine, Maman Nangaye. Nani musa senga personne na mikolo yo bébé Mantia na niveau ya Angola na pesio pe Mbote François Ngouvale na pesio Mbote Mbote nga musu nani Magida Mosi na pesio Mbote musu nani Mbote na nga na bino nyonso. Je salue tous les membres de l'Union Bana Kantiat esika nyonso bozali Zoé Kassange na bosani te Chomila na Pession Mbote bozalaka bino po na bike botika la bino en TPC mboka ya ba comédien bisanga ya ba comédien na pesi bino Mbote et particulièrement l'autorité morale il y a une TPC Massom de Brendé. Quant à moi il y a mon équipe technique que Pessimino Mbote, Trobi, bye. Allez, adios.